ba banso mesala kolanda magazine na bino kinetumba o epesa makana mwana suka ya bajika nyonso ya njili Serge Bolo nzalelo na pesi mbote na ba banso ngo mesala kolanda magazine na bino njile tumba papa nanga dajo betani mbote na yo maître motoma mbote na yo pourquoi pas ya beton madongo zulu maman moko bien toujours mbote na yo lelo na quartier 7 ezalaki suka na événement na cadre ya bopeto ya propriété ya salubrité madongo zulu azwaki association Asbel Mazumbu bazongola bango mbindo oyo to na quartier 7 ezala jamais kokamwa na quartier 7 demi papa lemba kenda madongo zulu aye kolongola sa salité na 7 na commercial bolanda interview avec ingénieur Fossion Mbaki toleka. Oui, suka makambo nango turo ekomi turo madongo zulu katese tibese telemi betelemi na mazumbu balobi ke salite longwa na changu soki te mawatro balobi turo yo changu poko mapoto seto ko mapoto aboy na bango salite pe mbindo oya kala esila balobi awa mopeto boka détail et pas le président Judy Ngbaku. Bonjour, Isaac. Dans le quartier 7, dans le commercial. Non, il y a tout droit aucun hôtel fan, il y en a école Bossé. Pour ça, école Saint-Gilbert. Bon, ils ont Asbel, ils ont association, sans but lucratif. Tout ça, la Union sommet, tout ça, la belle salon. C'est ça l'initiative de tout ça. Madame, pour une personne, c'est un salon. Pour les gens qui ont mardi, ici, là, qui déplacent pour nous, ça va me banga, ici, là, qui déplacent pour nous, ça samedi. Et puis, ça va mettre fin à l'école. Là, on est ça va être moins difficile. Bon, on va difficulté c'est le matériel, la motivation. Nous, l'équipe, nous avons 20 personnes, nous avons à partir de famille, nous avons pour la salle. Donc, la motivation, le matériel, le foot, le bateau, le pau, nous avons un matériel. Bon, un grand souci pour la vie, le gouverneur va se en charge. Soit là, on a beaucoup de charge, il faut le gouverneur, il va en charge. Bon, ça y est, mobile partout au salon. Voilà pour le temps au salon. Là, si m'a dit que au salon. C'est derrière moi. On a un jeune nyonso. Base à l'initiative, pour le développement du secteur, on a un peu de temps, on a merci. Oui, kala lolenge bana ba sala mostra na volonté papa Charles Wankana ah mama madongo zula pesi makambo na ye makambo tosi ah balobi ke tie makambo mambe tosi bana B7 batelemi elongo na mazumbu po balongola molimo mbindo na quartier na bango mama Odette Nzongo tala makambo yo ah wande makambo tosaka balobaka basalaka kifulu kimbi ezate ngana bino tozo continuer. Lelo na quartier 6 na avenue Ntele zaki kokamwa bala mukabo ya moni papa moko ba beti ba buakie na liboso ya porte ya bato ya lopango epesaki pasi mingi na Fossion Mbaki madongo zulu mama tete yenga bolanda interview oyo avec ingénieur Fossion Mbaki. Oui, Richard Luamba balabaka tambola mokili omwana makambo lelo makambo esalami na terrain ya 6 ya Saint-Thérèse ya Ntele. Tata wana boko mona bazwi babeti babuaki na balabala ah madongo zulu pasi ya kobota mama tete yenga mama Odette Nzongo awa pema pasi susi mawa batena pusu susi mawa na ministre de l'ordre awa bena mboka na biso to biso ezalaka nini meba o batena ambulance nini te na pusu ah Charles Luamba toto Maria mawa mingi otala lolenge awa nzambe sala ozonga pomo kilo komi na suka mingi mawa passe pe mawa komo bloka bloka capital ah mawa mingi ngana bino tozo continuer kaka magazine na biso ya bosolo kinetumba ngana bino tozo continuer. Merci beaucoup to komi na suka magazine na biso baso bandaki biso na magazine na biso njile tumba to komi na suka ko merci na bino bandaka biso madongo zulu Jento Maria Richard Luamba mama Odette Nzongo ah to komi na suka ngana bino kifuru kimbi